Kalisus Maramba, danger, le seul Bota, BTV 3. Chaîne sur YouTube. BTV 3. Bana poto, bana partout, bana monde entier. Balobi site à Mounene. BTV 3. Babi, landa mambo bien na kata BTV 3 pour se retrouver. Bonjour, chers téléspectateurs, il y a BTV 3. Mikolele Kimo et Belinga Nabinoto Sololi. Mais les lots, j'ai le réel plaisir. Il y a Koko Talisussukati na Bandaku Nabino. Koko Takati na ba téléphone Nabino, ba smartphone Nabino. Na ba ordinateur, pourquoi na ba téléviseur Nabinoté. Partout vous nous suivez, partout est-ce qu'il y a besoin qu'on a biso. Nabo Mesano, Yabino, Moumbu, Pierre Elvis Bronzac, Naël Isuko Soa Nabino Lelo, Tina Manakambu Misato. Pourquoi pas, Togoipe Koko Manamine. Quand je dis l'heure est grave et la qui s'y était, Tongito Soa Nabino Lelo, Naso Nabino Bandeko. Obalanda Kabiso, Pe Obalanda Kabiso te, et beaucoup de plaisir, il y a Koko tape kota l'émission Oyo, tout en espérant qu'il faut toucher mon thème à Moko na Moko, et qu'on s'appelle Bino de façon que souci Nabiso chaque fois, na BTV 3, et Zali ko informer Bino. Bon, éduquer, l'information normalement ça éduque, ça informe aussi. C'est pour informer, pour divertir les gens. Donc, bon, éduquer et qu'on a un peu plus fort, il y a cause. J'ai pas cette prétention-là, il y a Koloba, qu'on éduquer, non. Nous vous informons. Pour ça, quand vous nous demandez, tous ça, nous avons une information, topé Sabino, information est réelle, ou peut-être, qu'on tanga ba source té, qu'on tanga combo à motute, parce que mouton le bela kibiso, boito tanga combo naye, ça ne se fait pas. Lelo na ngina so nabino na tina ya e bandel to so nabino pona la douane congolaise, douane ya RDC. Franchement bande konanga, je vais m'adresser lelo na bo bazan zinga ya autorité ya RDC. Au bazan s'occuper na douane. Ba peka kota la situation oyo. Douane ya Congo, il y a RDC et ça, la douane la plus chère. Comment ça se fait-il dans Bamboka Moussous de Mali, Sénégal? L'autorité bazo ça la nyoso pour basunga diaspora de façon que à partir à l'isungi oyo, l'autorité bazo ça na diaspora, diaspora bazo ça de façon que ba créer misala na kati ya mboka. Tota ineti na mboka oyo na mboka France. Awa ba société minene ezali. Mais les sociétés qu'on appelle le PME, le petit et moyennes entreprises, il y a un des à faire. C'est ça les poumons, il y a économie, il y a mboka. Ça devait être nengemoko partout dans le monde, de façon que petites et moyennes entreprises, il y a un des les à mboka, il y a un des à facilité puisqu'ils ont la belé, mutumoussa à cause là, netibiso, na BTV 3, toza 3 ou 4, ce qui na Web Congo to na Elengia Congo baza na 3, 4 ou 5 oyo baza na ngoboye mutu baza na moi minibus na yaza na moi 2, 3 personnes. C'est ce qu'on appelle petites et moyennes entreprises. Mais à partir ya lisungi ya douane nabiso, si douane nabiso ça na ko permettre eki ça la moins cher ba pesa coup de pouce parce que j'ai entendu le président Lobi na Serbie à soutenir les jeunes, tout ça, de façon que va accorder un microcrédit pour créer un emploi, créer une société, même une mini-société, macro, de façon que va créer un emploi pour Namboka. C'est vrai, et ça une belle initiative. Mais, c'est une piste. Comment une douane est cause la trop chère, tina point wana. Douane nabus est trop cher. Muibi pe nakati. Et donc ekoya bakolinga umela
plus eloko ezoumela ezala ba colis ezala ba carton ezala ba valise ya bato ezoya na nzela ya douane bapréféraka les Congolais bakoluka eumela na ba entrepôt plus ezoumela plus mpe bazotobola bazoyiba bien. Déjà la douane elle est chère moyibi mpe na kati. Comment est-ce que vous pouvez appeler les gens bayana ko investir na kati ya mboka du moment que douane est trop cher ndenge wana? La douane congolaise ou RDCienne, c'est la douane la plus chère, il y a Afrique Mobimba. Je ne parle pas du monde puisque partout, je suis sillonné ici quand sauté, pour définir dans le baquet, en tout cas, en ce qui concerne notre pays, douane nabiso est trop cher. Est-ce que l'autorité va kota la likambo de façon que ba mekako pésamment solution ko soutenir. Donner de l'argent, c'est bien. Mais c'est comme quoi prendre un mouton à pêcher. Mieux vaut quoi prendre un mouton à pêcher que de lui donner du poisson. Parce que ceux qui mouton, au pêcher poisson de l'eau, allez, poisson n'est aussi là. Mais ce qu'on apprendrait que basa la kabouye, basa kandobo basa la kabouye, bakotsa kandobo, au kotsi pambou, au kotsi nani piège et salibouye, tant au kocha na mo yokozambisi. Je crois que ça la plus kitoko, les gens seront plus à l'aise. Il y a quoi apprendre quelque chose, base à la former. Il y a quoi pêcher, qui est copé sabangombisi. Je crois donner de l'argent à la jeunesse. Et ça m'a bêté. C'est aussi une piste. Il y a développement en Boka. Parce que quand il y a aussi les crédits, quand les crédits tournent, c'est aussi bien d'être bamboko et ça soutenir dans le crédit. Formation, est ça nécessaire. Crédit paie, est ça nécessaire. Mais les longs anaye pour parler na copé sa crédité, na parler na soutenance, ko soutenir la diaspora congolaise de façon que si ba soutenir ba diaspora na douane na makako facilité na makambuneti makambu ya kozwa visa, ndé ba sali kozwa visa na aéroport. Et ça bien puisque je suis le témoin vivant, na zanga moko dessin animé ya na vivre ngo boye. Ndetro barana lingala bolimbisanga les termes ba jeune balobaka na vivango fara au lieu de perdre bambongo ebele na ambassade miyibi bazoli biso bambongo d'être en France. Alors pour prendre un visa il faut payer 135 €. Visa balobaka soit disait ça 85 € plus oh ba miyibi wana baliaka ça fait 135 €. Nini ekota na poche à l'état na caisse à l'état, to éviter bango to bayebi. Mais moi, je suis allé na Kinshasa, dans l'aéroport, au lobby kenga na reçoit visa awa, c'était bien, j'ai applaudi, ba vandisi bino na salle d'attente, boye ba pesi bino ba formulaire bo remplir, au tia adresse place aux okende, au lobby et au expliquer aux congolais, aux boye, j'ai payé 90 $. 90 $ qui représentaient 82 €. Donc, ngam nazu visa na Kinshasa na aéroport Anjili, naza plus gagnant que mutu oyo azu visa a. Donc, j'informe na bandeko, o bana besoin ko kende mboka. C'est plus la peine à kendo za ba visa na ba ambassade ya ba consulat awato na pototo partout. Kende ko za visa na yo na aéroport Anjili sans tracasserie, sans eloko moko to ko za visa no facile. Ça c'est déjà un point positif. Mutakoye koya azui mbangu biye na ye azana tako kota na ambassade te aye azui visa na aéroport abimi tranquille sans problème ngai penda na zobi sabino ndeko na bino na mona tracasserie moko te na aéroport Anjili na komi bandeko mususu oto zaki na bango ils se reconnaîtront ba yebi la vérité ya makamunga na zoloba. Il y avait des familles ba maman mususu auto Amérique, Angleterre partout na bana ba koma ba pesa bango visa directement na aéroport. Tozwa tobima sans problème. Mutasenga biso centime te, mutaloba na biso eloko moko te. Ça c'est une très belle initiative. Mais bon bakisa lisu bota la douane na biso eza trop cher. Douane na biso ya Congo, na osenga na autorité. Na ekoloba vraiment na fachi. Je sais que ata yote batu o basala kanzinga nzinga na yo ata mboko mibale bakotala émission oyo. La douane congolaise, c'est la douane la plus chère d'Afrique. Bon, mais quand on a l'ikambouana, si on soutenir diaspora, bon, moi, on a mis ça là et qu'on s'en manamboka nabiso, bon, moi, on a batu, bakoya, ezala. Douane, quand on parle de la douane, tozolo baka apona mitukate,
douane ekosunga na makambo ebele mutu musu akozana eloko bamashine ya kofongola ntango eloko boye mashine ya kosala de tobenga nani baglace tolobaka 5 glace bon d'accord ya kosala baglace babiloko ya kofongola to baboutique biloko ya kosala makambo eza ebele oyo elekaka na nzela ya douane tolobi kaka douane te mpona mituka c'est vrai mituka mpe ebikisaka mpona batransport mpona makambo ebele ezokodésengorge nani transport na biso ezofluidifie transport na kati ya Congo so mituka mpe ezokota mituka ya bien ezosunga peuple tout ça ekosala mpe bien mais ezosenga baautorité basoutenir bato baa na diaspora ezala partout ezala oyo bazaka libanda ya mboka babongisa nano batala situation ya douane na biso de façon que soki batali situation ya douane baalege douane na biso e osalake bato ebele bakoki koya koinvestir na mboka namoni chef de l'état azosenga faci oyo babi faci béton gloire à dieu azala béton mpe ya solo mais toyoki ke aza na besoin soutenir mais lelo nga na ye kopesa bino piste kopesa bango piste bameka kotala le ministre qui s'occupe na transport ministre azo s'occuper na douane na makambo ya douane petite et moyennes entreprises je crois c'est une équipe collégiale bakoki kosangana kotala bapiste oneti ongali koloba sikoyo botala douane na biso so bokoki koallege yango ndenge bamalien basala ndenge bandeko na biso basénégalais basala baivoirien basala yango mpe otali na Ghana kutu kuna koloba te puisque baghanais bakotisaka bacontener e contener ya biloko parce que douane na bango eza favorable basoutenaka bango yango ozomonake baghanéen banigérien bakotisaka biloko bien na mboka na bango parce que douane na bango eza facile douane na bango eza moins cher. Premier point tozaki nango nazaki nango osola na bino c'était pour parler de la douane française et pardon la douane congolaise. Naza na deuxième point na ngina loba point mosusu eza téléphone vraiment bandeko na nga ba autorité na biso ministre ya télécommunication oazo s'occuper na makambo ya ba allo en tout cas s'il vous plaît monsieur le ministre botala makambo oyo parce que na otiko parler de la douane la plus chère lelo ba société na kotanga ba kombo na bangote net société mususu baza kuna bazalaka awa siège na bango eza ababanda awa ici bato bazosala bo instaurer système ya abonnement mensuel bozo nyokola bato ba société wana bazo nyokola bato ils sont en train de ponctionner les Congolais. Napesa bino exemple nga moko balobelinga soko tie $10 osombi soki monnaie soki monnaie nini monnaie banque avec $10 okoko tia $2 ou bien $1 par jour et kosalo 10 jours bandeko nanga lokuta na somba $10 wana eliamanga en 2 jours $10 eliama mais okotisi oko crédit esili mina uti ko tia $2 sikoyo soki 1 giga à quelques minutes oka esili $2. Imaginez maintenant tous 1 million de personnes au balier $10 na 1 jour, ton na 2 jours. C'est que la société na bazo sakana na mbongo. Vraiment message nangé ezo s'adresser na ministre ya PTN TIC, je crois, c'est comme ça se prononce. Le ministre ya PTN TIC meka kotala ba tarif eza exorbitant. Le peuple congolais est en train de souffrir. Est-ce que Faci Makamboa yebi yango to yebi yango te? Comment mutakayi ko tiana boko ko pesa batu o tie na minuit esili? Awa ezo salam na pesa exemple neti awa. Awa tu vas avoir un abonnement no ya 19 € to 20 € par mois, aux un téléphone illimité. Société o eza kuna basala yango pe awa. Comment baza capable était ya ko sala yango ndenge na pona ba congolais? Ils sont en train de se faire souffrir, ko coloniser ba congolais dans nzela ya téléphone. S'il vous plaît, monsieur le ministre ya PTN-TIC, talana olikambu oyo avec les sociétés oyo na soki nani agence oyo ya ba autorité en régulation ya télécom. Vraiment comment vous pouvez accepter à ko faire ko laissa ba société wana bazo ko voir manande mo sakanate en faisant souffrir la population.
Moi, j'étais à Kin il n'y a pas longtemps. Au côté, là, comme Batou Bazo a rechargé avec ça, 1000 francs congolais. Au bout de quelques, même pas une minute, 2-3 minutes, crédit est sili. Tam soit salipé là comme côté. Il suffit à boss à la kaka kokanga, data à kanga internet, c'était crédit est sili. Vraiment, je suis venu pour des choses. Na ko beta CT, na lui vraiment na ko na ko ganga pour na ko parler sur nos autorités, sur notre douane, sur la téléphonie. Botala ce qui moyen ko instaurer système mususu pour na ko sunga bande ko na biso ba congolais parce que le congolais est en train de souffrir. Bazo nyo kwa manande mo sakanate. Na koti na ngamba santé te, na koti kutu makamba courante wana pour l'instant est à libisoté. Mais comme nous sommes là pour na ko lukila bino information, nous sommes là pour na ko meka, ko informer et puis ko lobe la bino ba congolais. Devoir nanga lelo eye, je suis en train de parler à nos autorités. Bata la problème il y a douane, na biso na plus cher, bata la problème il y a téléphone, ndenge bazo nyoko la ba congolais pour na téléphone. Aujourd'hui le téléphone est devenu Internet, téléphone et comme moyen de communication où ils ont relié Bozolbake, le monde est devenu un village. Monde est un village nini, Bozoko lancé l'opération numérique, le Congo à l'an 2000 so combien Bozolbawana. Mais vous devez commencer par les téléphones, par la téléphonie. Notre téléphone, bah congolais, bah dekonabiso bazakuna bazo souffrir, y a quoi souffrir. Ba société ou bazakuna est-ce que l'autorité a solo bozali ou bien vous êtes là en train d'une émission na biso moko uti kolekana Francine Ngalola émission ya RD Congo nanga asali émission na Jacques Isonge ya Lucha alobi batiki combat bazali ko bundisa Kabila parce que Kabila a détruit le pays pendant 18 ans. Kabila n'a rien fait. Mais lelo oyo balobi lokola Kabila ke ils sont plus en train de combattre dans la politique, ils sont en train de combattre les politiciens pour le bien social du peuple congolais. Vous allez regarder aussi cette émission-là, une très belle émission de notre concert Francine Ngaloula, toujours sur BTV3, titre et émission des alliés RD Congo Nanga. Bon, mais c'est une émission, beaucoup de makamba kitoko na kati émission yande konabiso Francine Ngaloula. Bauti ko sala et bozo zwango au plus tard lelo. Et ça, les cas déjà en ligne, beaucoup de l'émission on a qui toque, oyo, Francine Ngaloula Sali, activiste à Lucha, à l'obi bitumba, na bango c'est ma commis lettre déjà na batu, oyo, batalaka, et RTP, quelque chose comme ça, Bolim Bisanga, oyo bazo s'occuper nanani na, et ali, en plus, et ali sous l'autorité à la présidence, à le Vital Kamere. Comment beaucoup qu'on faire souffrir ba Congolais, boyer, téléphone, et 1000 francs, même pas une minute, crédit Sili. Non, bon cas solution avec ces sociétés-là. Ou ils veulent travailler pour les Congo, ou au Congo, ou bien ils ça na Congo. S'ils ne veulent pas travailler au Congo, et qu'ils remballent, bagage na bango baké, et vous trouvez une société où il y a quoi accepter ma condition, où il y a l'autorité pour imposer bango. C'est vrai, il y a la libéralisation. Il y a économique. Il faut, l'entreprise va se retrouver. Mais ils sont en train de se retrouver à 300%. Vraiment, l'autorité, la Likambouana, parce que le peuple, va souffrir mingi. Tozo souffrir na douane. Bo soutenir la diaspora, na côté douane, parce que douane na biso moité. Bo soutenir biso, na côté téléphonie, parce que le téléphone, il y a Congo, c'est la plus chère. Bazo souffrir. Mbongo, ils ont bima, bazo ponctionner batou. Bazo ponctionner batou. De bazo benda batou, mbongo na nema osakanati. Donc, bota la situation, oyo na uti kolobela. Bino autorité, bino nouveau gouvernement, ezala Sylvestre Ilunga, yoza l'autorité, Yaliboso, ozo s'occuper na ba ministre. J'espère au quota là. Parce que naebi ba conseiller, baza, il y a président. Oyo mwanda mbonga na ebi bakota l'émission oyo. Je crois bilope autorité oyo ya likolo bokokoma na yango. Message oyo. Émission oyo bokota na yango, message oyo kokoma na bon port et kokoma na bureau ya bien de façon que bon mekakota là sur la douane, bon mekakota là sur la téléphonie, o bandeko na biso bazo souffrir dans des mois au saranati. To ici deuxième point. To continue troisième point na biso sur les sanctions. Oyo Union Européenne na Américain ba pesa ki na batu ya FCC, batu ya Kabili.
Mais je crois, je prends un exemple concret. J'ai suivi une fois Mende, il était passé dans une émission. Mende a lobby, mbongo naza pe na compte na mboka wana na Belgique te. Soki nakzalaki na compte kuna mbongo eza na kati kuna na kabeli bango. Naza pe na posa koke na mboka na bango te. Je donne un seul exemple. Ba mususu na ebi ba lela, bana to bana ba rapatria bango, to bazaka kuna bazo souffrir to bakoma au Luxembourg na lubwetu, ba au Luxembourg na mayele de façon que bana bango bazo bambongo. O bazana Amérique ba pense bien ba Luxembourg na mayele. Parce que bango ba lobaki sanction ekozala ekosala bango eloko moko te. Comment batu oyo balela ki balobaki pardon avec orgueil babetaki tolo balobi ke sanction ekosala bango eloko moko te. Atundu, allez Atundu. Oza véritable sorcier allez Atundu. Allez Atundu oza ndoki ya ndoki ya ndoki. Pourquoi ozo faire souffrir ba Congolais pendant 18 ans? Boyoka ka sonité. Est-ce que botala ka bilan na bino na soni? Bilan na bino à 18 ans, botala yango na soni ou bien boyebi bilan na bino. Je crois, est-ce qu'il a posé question? Il existe réellement des intellectuels na kati ya Congo. Soi-disant des professeurs. Chadari professeur. Arimon Valobakoza professeur. Banani Bochab professeur. Un professeur à droit. Au pesa ka droit nini. Parce que si ils sont un professeur à droit, constitution est bien, comment vous tel les malélo déjà, n'a sauté moi mon cœur. Comment vous tel ma bino soi-disant professeur, beaucoup tel vol baquet, Kabila va revenir. C'est que constitution a bon marché sur yango, bon mati likolo nango, bilan to bosala ki yango. Et zongeli bino comme un boulet. Bobo salango ni balai d'essai, dès la 2015 bongo côté article 8 ke, basa non recensement basa ou batu bakufaki. Boyaka komeka population de façon que bota la réaction à la population bo zuipe bo kindenge batu bateleme likamwana bo zonga total bino botala bilan na bino na soni. Les seuls pays on a vu que batu bazoko se targuer ba poser ba candidature sans ba parler sur bilan. Élection muti ko leka awa bo parler koute sur bilan te. On dirait boza batu asika boya bo sale loko moko te boyeka ka boye obiso nous sommes là. Pour faire quoi? Oh, beaucoup qu'on s'en a 18 ans. Kabila, il a fait quoi en 18 ans? Le Tili qui est zaté, Maï est zaté. Nous sommes les pays les plus bazardés dans la rivière, dans la cour d'eau. C'est un bazar, toi, nango partout. Maï est zaté. Population de souffrir. Population qui saigne sur Bamonga, Fulani, sur souffrir. Maï est zaté. Courant est zaté. Quel est votre bilan? Vous voyez bien, t'es un politicien Congo, boza grave. Parce que même opposants, faites des débats, boya, na télé, bossa na débat. Moi, je demande aujourd'hui un débat. Même il y a FCC, na poto, o bazo kanga, o balingi to sala débat, ba ya numéro nange zawana, ba benganga, to sala débat, ba bisanga, quel est le bilan ya FCC pendant 18 ans? Bilan na bango ezanini, o ba koyeko ba ki bazonga na pouvoir. Et c'est ba Congolais on bazaka ba yuma, to ba Congolais on bazaba bololé. Totali na Liban a manifestation c'est la miti premier ministre qui est-ce que biso ba Congolais toko sala makambo na ti soi-disant ba intellectuel ba professeur a wapi o ba kino sala courbette mova o kino ko fuka makotamba loko na mbwa liboso ya nani ya Kabila boza vraiment ba incompétent. Comment beaucoup lo ba ke Kabila zonga na kati na bino soi-disant ba professeur Mutamaele azate. Ce qui s'y Kabila ngobolobi ke comment Chadar il peut aller dire que Kabila est propriétaire ya Congo. Là Bolimbisanga il a vraiment atteint le summum ya buzoba ya médiocrité. Vous donnez raison lelo na monseigneur Monsengo Makambalobaki que le Congo n'est pas un champ qui a été légué. Le Congo n'est pas un champ. Qui c'est qui a donné l'héritage du Congo à quelqu'un? Est-ce qu'on peut donner le Congo en héritage à Mutumoko ou bien le Congo c'est un bien commun? Qui est Kabila pour la propriétaire ya Congo? Kabila tanga wapi? Alex Sabiso tam classe côté ya tanga. Mutumoko tellement le bakenga to tanga na Kabila. Nani? Azate tout le monde a été. Et vous qui soi-disant vous êtes des professeurs, vous soi-disant vous êtes des professeurs de droit des intellectuels, est-ce qu'il existe vraiment des professeurs intellectuels à solo parmi nos politiciens? Je ne crois pas.
Nandimité. Parce que des intellectuels, vous devez raisonner. Vous devez avoir une certaine rationalité. Vous manquez la rationalité. Vous n'avez même pas de probité morale. Bah, miyibi ezabino. Les sports koleka, ce qui mouibité au boboyebi yangwana. Oui, Kabila leki. Quand les gens disent oui, Kabila leki, je vois des fanatiques qui disent que Kabila zong. Azong apona osani. Ah oui, azong apona olaksa koyiba sou bien. Azong apona kolaksa sou batuba yiba très bien. Kabila vandaki na pouvoir wana. Namona Kabila kangisata aucun ministre. Kabila kangisata aucun PDG. Aucun PCA. Ba le tundouana. Ba yiba ko bandana pa moyibi. Ba yeba laksi Kabila ko yiba. Ba mende nyoso miyibi agabe. Ba kangie na diamant azo kosa. Eza lokute eza bonabo. Kopo sala kande yango wana. Mende otiki télévision RTNC na Sony. Botala ka chaîne wana na Sony tondegini. Le message quand même nazo lancé on a ministre oyo ya information. C'est un jeune na Monakie, Kombone Kiminga, c'est un jeune. Botala nanu. Boko ko numériser chaîne wana te. Chaîne na be écran ya kala o ya analogique ya kala ti lelo mboka munene kongwelo ko makasi. Chaîne mende makamyo sali au simbi chaîne wana. C'est toi qui étais le ministre eza domaine ezaki domaine nao. Mende salini na chaîne RTNC. Ndenge okutai RTNC, ndenge Mobutu atika RTNC, ndenge bino boye pendant 18 ans pour améliorer le komokote. Otali chaîne ya ba ivoirien, olobi wu kitoko. Otali ya chaîne ya ba sénégalais, otali télé ya ba sénégalais, olobi kitoko. Et la chaîne congolaise, image des gens on dirait ba amateur. Na éviter ba caméra na so bokina ko lokotango na fulu, so besoin yango na somba zigda so besoin esekani na éviter. Boye place ba caméra était camarade, boya kana ba poto awa. Bomona en place ba caméra oyo. Il existe des caméras, il y a des télévisions et zali. Vous avez aujourd'hui des Abraham qui sont là. Abraham Louakabwanga. Il connaît. Je connais encore quelqu'un qui est à côté de Abraham. C'est un voisin de moi ici. À chaîne à télé. Vous pouvez vous approcher ces gens-là. Basala Bossala quand même télé à Kitoko et RTNC. Vraiment message où ils ont s'adressé na bande konanga bino bato FCC boza bandoki bato FCC vous aimez pas les Congolais vous aimez pas les Congo problème na bino ezali boyiba boza na poste boyiba partout vous volez partout batcha bino boyiba botalate et laksini Congo ya bino Congo ezaki ya bakoko na bino le Congo appartient à tout le monde oh Kabila zonga Kabila zanani ata aza autorité morale to autorité immorale. Na ucho tanga papier moro alobi ke soi-disant a sepelité. Est-ce que ça fake news to eza solo? Ce que eza solo bravo. Comment bino bozo soi-disant professeur ya université. Nathalie Debao Chadar aleki nani aleki Kabouya Augustin Kabouya. Est-ce que population peuple congolais to a besoin nango? Yo Chadar, yo za professeur, makamuni a bien yo sala, so kofinga te. Fausse commune ya Maluku, eza bilan nan. Bilan na yote, tu as été capable de défendre parce que comme mutumoko pa tuna yote. Le seul pays oyo débat ezalaka te ke nga na sala ki boya bien, to ya boya na sala ki. Bo sala élection, bo sala ta débat monté sur les bilans. Alors PIB anani, il y a peuple congolais. Ils en ont combien? Les pays les plus pauvres et pourtant tous en a nyoso. Nyoso nezo kindapi na ba poche na bino. Lelo oyo papa Molière la sepeli. Nazobeta maboko parce que makamba komi kolobela bino. Il est aux côtés de vous, il est député lelo azo luba makambo ndenge sengeli. Vraiment FCC bandoki boye ba ke bozonga na pouvoir lelo te. So ba Congo après que tous ba bololé ndenge to continue ko ba bololé. Congolais ebi ko lata, Congolais ebi munoko. Mais makambo etalika kipe mamboka na ye, Congolais ebi makambo wana te. Mbala oyo makambo wana esili. Niet. Kabila rozonga te. À moins que botanga la constitution on a soni. Constitution on ba bino mo pe bosala kiango. Article 108 c'est lo bani. Kabila za sénateur à vie. Aza na droit ya mandat moko lisusu te. Bozela mikolo ya na kosala émission avec un avocat.
un constitutionnaliste. Tout ça, l'émission. Je suis en train de préparer dans Lukaye, tout ça, l'émission avec un avocat qui va vous expliquer le rôle à Bino, soi-disant, professeur, Bino, intellectuel, à Lukuta, ou il y a FCC. Vous avez écrit que intellectuel, il y a FCC. Tu n'as pas perdu. Mais ton monipe qui m'a aidé, ton monipe, n'est-ce personnellement, na mona qui intellectualisme na binoté. Bozata na probité morale te ba milliers bien osaranate. Réflexion moko scientifique bozana bino na ngote. Les leçons Kabila Koufi. Donc c'est que ceux qui Kabila Koufi peut perdre na bino boko pakatambangwe. Nasi boko tiasa na bambeli. Siko lokwa bobanda ki yango. Boye bake boko sukisa yango. Po Kabila kozonga na pouvoir te. Constitution mtezolo babongo. Kabila devrait renoncer peut-être. Selon naza constitutionnaliste te, naza juriste pété. Mais je crois tant que vous avez l'installation du Sénat, Kabila a côté le malobi que moi je renonce à mon statut de sénateur. Ce qui a renoncé à Kanayango, bino ba constitutionnaliste, bino ba juriste, ba soi-disant bochab, ba juriste, ba professeur à droit, il y a pambala. Nde bino bongo yebake, il y a solo a ko postuler. Mais comme il n'avait pas renoncé, il est et il restera sénateur à vie. Et là, au moins, il faut changer. À moins que vous ayez la manipulation. Si vous avez la nani, vous changer nani. Et constitution, beaucoup d'un peuple. Bon, beaucoup d'un peuple. Parce que en 2015, pourquoi beaucoup qui a voté? Bon, quand il y a la majorité, vous fabriquez qui a changé la constitution. Peuple, là, où ils ont Mouko bandaka qui est tout ça la campagne de la constitution. Peuple est déjà averti. Bako téléma. Je crois dans le lobby mingi. Merci na balandi à BTV3. Oh balandi biso. Tolobi makami balé ni satu. Tolobi, on a parlé de la douane française. Pardon, la douane y a RDC la plus chère. Na soli na bino lisusu na téléphonie. Na sengi na ministre oyo. Y a petentik. Oya soki parla mamba. Allo. Akutana, ça la nion soit ça la réunion mongo tripartite. Avec la société civile. Les gouvernements, la société téléphonique, une solution pour le peuple congolais, parce que le peuple est en train de souffrir. Le peuple congolais va souffrir. Yasuka. Et bandindenge ni boke ndo sangisa, Burundi, bo sangisa Rwanda, Uganda, baya ko kota lisusu na kati na mboka na biso po babunda. Fachi, pardon. Fachi tolingi yo, tozana bezo sala musala bien. Mais ko kende na idée wana musikate. Parce que ko kote sabatona po ba osala nini. Déjà tozo kamaramba ba banyamulenge, ba bona boye ba batu musu bazoluka ba komise minembo et tout ça bate bele ba na kati na simanango. Fachi pardon. Tika biso kimia tozoluka kimia to continue na kimia. Bakamba ko koti sa ba armée étrangère na kati ya Congo ba ya ko bunda, ba ko ya pona ko bomba bandeko, ba ko ya ko pona ko piller. Toi na ba nani ba témoignage hein? Les passés nous l'a dit, nous savons, nous connaissons les passés. Hein. Oh, bah, kotaka na opération Sokola, bah, salaka nini. Bah, kamnini, bah, sala, bah, sodo, bah, yaka, bah, Burundi, bah, Uganda, bah, Rwanda, bah, sala nini, l'opération Sokola. Bah, ça est le comment côté. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont violé nos filles, ils ont violé en masse nos mamans, ils ont pillé notre richesse ou nos richesses. Cette fois-ci, tolobi, niet, toboui. Oh, azana mato ya goyoka. Merci na autorité, merci na bandeko congolais, au Bolanda Kabiso, boyebaki tozoko préparé, on va faire une émission avec un avocat, un constitutionnaliste, à Yebi kolekanga Mobola Mutupamba, à expliquer biso qu'est-ce que c'est la constitution ya Congo, article boy tokolobela nyo sauté, tokolobela muke tokolobela et koyeba na kolamusa makanisi, ya bandoki ya FCC, ya bandoki ya PPRD. Je l'ai dit avec insistance. Na oki sonité, na lobby yango na zobanga pe mutu mokote. Na lobby libino, bandoki, ya Congo, eza bato a PPRD, eza na bato a FCC. O nyonso baza na kati ya mwa, deux mouvements na tangi wana, balinga a Congo te. Baza na besoin ba piller mboka, parce que na monata mutu mokote, tala mabe basala. Nde basilisi wana, oki ata mutu moka sengi ata pardon,
que bolimbisa biso to sala ki mabe, il continue à dire pe à faire croire au peuple que bango basala ki musala malamu. Yango fatiango pe muté malamu eleki yo. Parce que son sala ki moko na moko audit, obeko fouiner, je vais pas fouiner. C'est bien. Parce que basala ki malamu. Selon yo, c'est que basala ki mamba bien. Parce que ce qu'on sala ki audit na ba ministère na bango et belé ba na prison. Bon, le but c'est que batoba kota na prison, mais banga ba yeba la ke mutwana sala ki be mutwana sala ki boy. Mutema malamu pe le kayote. Preso. Mutema malamu et le kayopete. Parce que son mutema malamu pe le ki ba relekison na kundulupe. Zala maele. Timba. Ndenge nani ndeko nanga Marie Paul Alobaka qui monera mamtozo loba o ba ko comprendre ba ko mona ngo ki makambango eza bongo. FCC c'est des mauvais, ce sont les ennemis. PPRD ce sont les ennemis. O kinde ba komi kole sa sanat ba ati alobi boye ba komi ko bomara parce que ba yebi lelo baza ba incompétent na kati na bango moko za la candidat Shadari ozaki candidate. Pourquoi le bate kengam na rozongera? Okome olobo c'est Kabila parce que ozala okonga ko kana oti. Incompétent banda ou banda. O soki mutafingi yo pe fingaye. Yango na bilana oti. Bilana o Shadari yango na te so mutafingi yo mama na ye yo pe fingaye mama na o. Bilano yango na te. Na ba milice la vino ba béret rouge. Vous êtes en train de préparer au lobby obiso parti na biso civilisé. Bon ba milice na bino ba kinda ko violenter batu. Bango na des partis bo lobby qui est parti anani ya civilisé. Vraiment quant à moi, je vous remercie partout vous nous avez suivis, partout bolandinga ndeko na bino mumbu na bino. Et ça faisait très longtemps vraiment na ko préparer ba makambo na lobby lelo to solo na bino lelo. Vraiment bo panza et kende ko kota tina banda kuna bango bae bake ba congolais balingi bango lisusu te na pouvoir ndenge Kyungu alobi baba Kyungu alobi nini abi soki akoluka kozonga ta na nani na pouvoir CPIP ko kozela abi to kotala pe soki la paix ezali to sali élection parce que vous l'avez fait aussi en son temps à votre temps bosala ki pe yango. Ozoka nde ba congolais ba kongola ndela bino. Bozo ba congolais ti ban kebere na bino te. À bon entendeur, qui monera. Au prochain numéro. Abonnez-vous massivement sur BTV3. Et Zalaki Abino Moumbu, Pierre Elvis Bronzac. Merci. Au prochain numéro. Chaîne sur YouTube. BTV3. Bana poto, bana partout, bana monde entier. Balobi sita munene. BTV3. Babi, landa mambo bien na kata BTV3 pour se retrouver.